Didier. Tout le monde sujet au Italie mariage. Mariage est une institution où ils ont établi par Nzambe. Donc pour la Kobala, il faut vraiment que c'est Nzambe a tchao le beau qu'on a vu. Ok, le lot moni le prophète Joël Francis, le prophète Joël Francis à Bali. Bétélé m'a beaucoup pour Bali. À Bali ou bien à Bali le sous. Kobala ko se remarier, c'est-à-dire mariage elle bosso choix qui n'engeni. Papa maman zola nanga au divorcé au rotika la bongo. Ça c'est la parole de Dieu. Il faut qu'à demeurer bongo. Mais quoi se remarier? Na biso le balanzambe eza passe. Donc cela montre que mon frère a quoi na kati mutambo. Mukono peso invitation boya ko ouvrir boya ko filmer mariage. Mi c'est qu'elle a déjà bien avant. Bobo écoute l'eau à monnaie tranquille. Nzoka nena kendra boma bona nzongaka. Moi ça vivre na père moko n'époque on a père on a 58 ans. Nabi papa Fraki ande no te papa mon moko camarade ya papa na biso. Ah mais moi c'est nga zonga na bala biwa za bo yako mona memi na sima. Moi c'est ba iteke nga na zonga de Kinshasa. Basa bongo baza ba olandanga. Na yebo na okuta moi si ba vandeli awa. Bal bombal na ngana pufa mukolo wana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako baba kola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolebye mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada balandi nyonso toujours bozoka libaku ya kolanda biso na kata chaîne na bino ya les Nazariens TV na cadre émission na bino Table Sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba et les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jérès pas ainsi ma caméra, pourquoi pas na Alain Kiakala Loboko ya Nzambe o azali na régie. Le lot Table Sainte nazana évangéliste Miché nous allons na kata plateau au yene to soigner par rapport à thème au Nzambe ache akia auto partageant ngai na ye na ilongo babone nyonso les Nazariens TV thème to parler sur les mariages. Sur les mariages, tout le mariage des années, mariage des années, tout le monde a rabat babala na parler sur les mariages, tout le divorce, tout le monde a maintenant tout aussi ma vraiment point ébélé na thème ya le plus tout le mariage à serviteur de Dieu ou ba divorce à kabas na ba profiter bazo balana et tout le monde tout le monde soupé les prophètes Joël Francis ou Asali mariage ou Abali moi si Abali Ghanéen la fille aza Ghanéenne azape moyembi aembe la Nzambe et mariage en Ghana et salamaki na Ghana. Avant d'abord on a présenté l'évangéliste Miché. Non c'est en régie à Tchèpso vraiment cantique ou vraiment et ça la bana Nzambe le kumu le sac comme on dit la servante de Dieu et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va.
Afandi, Afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est, Fandi ça y est, Fandi ça y est. Nazo mono te tika ye so Fandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela ye sur le saco. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela ye lo sako. Katela ye lo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela ye toke. On y va. Bafwa, Bachala, ni toujours dans le bas, toujours dans les bichons, et ça lui plaisir, na Philomène Moukoya, motema ya Bivens de Yomo depuis Londres, na bichons, c'est sous plaisir, na 3 fois boss, Jack Pro depuis France, na bique non, Jem O vraiment ça lui plaisir, non, c'est un gérance oza si ma caméra, à fond la caméra, na présenté bino invité na Mkoya lelo, bonjour évangéliste Miché. Ah bonjour Nicolas Bonne. Très bien, ça t'aide ni l'homme de Dieu. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu, toujours Bundabundara na Musalanza. L'homme de Dieu, avant vraiment de biter ma solo, tu peux tika émission où on a beaucoup de Nzambe akambabi show du début jusqu'à la fin. Seigneur, na tika émission on a ça le beaucoup, on a Pambola, bandeko na nyoso na biso partout na monde entier. Pambola, mon frère, merci ma caméra, Pambola servante Nzambe, Maman Tiffany, le Kumu Kembo ezonge pa na Nzambe. L'émission Lilo na combat Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Ouais. L'homme de Dieu, avant d'abord tout un sujet du jour l'homme de Dieu, Toyoki besoin de la conférence. Conférence on vous a basé sur quoi? Bon, et ça conférence de maturité et de spiritualité. D'abord, tu as parlé sur l'art du potier. L'art du potier, je crois que lui, tant le bi potier zanani. Ça moto à salakaba art babikeko, ba œuvre d'art. Alors, tu as parlé sur l'art du potier. Par rapport, il y a un message où Nzamba Pesaka Jérémie. Nzamba Pesaka Jérémie descend dans la maison du potier. Va, c'est par là que je vais te parler. Donc cela montre que Dieu est partout, mais Dieu ne parle pas partout. Donc il y a des endroits où Nzamba kotinda yo kende na endroit wana nde na olobela yo. Alors Nzambe se Jérémie kende na maison potier na kolobela yo. Alors ton Jérémie akomaki na maison potier amoni potier azaki na argile na maboko vase pe tour bande ko sale bando simbati. Mais lokola zalaki na ba argile na maboko jusqu'à ce que tour asalaki isimbaki. Cela montre quoi? Ezolaksani. Au moniton balobi maison du potier eza neti atelier. So eza lokola laboratoire. Na kati ya telo bien na kati ya laboratoire so bazo fabriquer loko soki loko sili na nuté bakoki jamais ko exposer yango. Donc tout ça étape ya traitement puis tout ça étape ya exposition. Donc biso ba na Nzambe il faut ko accepter que nous na kati ya télé Nzambe Nzambe a traité yo a travaillé correctement. Donc il y a des dans le but tout ça temps il y a traitement et puis tout ça temps il y a exposition. Donc ce qui nous a traité Moutou a exposé Moutou. Donc il y a toujours parlé surtout pour te constater selon comment on a déguisé le serviteur de Dieu ou bazo bimalelo baleki na télé Nzambete Nzamba taï bangote Nzamba traité bangote pouf babimi basali apparition sans le temps de Dieu. Or ce Moutou apparaître sans le temps de Dieu
et comme ma moto a disparaître rapidement. Alors na atelier wana il y a conférence sur ça l'ensemble. Tous un apôtre Alain Badjaniama, l'apôtre majeur où vraiment alimenter conférence sur na basa l'ensemble et comme un plus vraiment la base il y a un serviteur de Dieu belé où balinga komi sala avant que nzamba sala. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Ceux qui par exemple les motos pour ça à participer à la conférence au Salanding. C'est gratuit, si tu as besoin de batunyo subaya et au bazar ailleurs dans le pays. Ba numéro ezali ba obenga to. Ba numéro affiché à l'homme de Dieu wana. OK. Toza na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga na arrêt Kamunganga avenue Diantela numéro 14. Wana eza sika wapi église nazo kamba. Eza wana et puis conférence c'est mardi et plutôt vendredi et puis samedi de 8h à 12h pour batwa bana Kinshasa bakoki na banko ya pour na batwa libanda bakolanda biso en ligne na chaîne nanga ya YouTube ko taper évangéliste Ekoutu TV au moni photo langa profil ko s'abonner d'abord et puis déjà vendredi à partir de 8h30 direct Rosala il y a conférence wana je crois que peuple de Dieu va vous sauver. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu pour le message. Conférence Zawana, Betakara Ekoutu, évangéliste Ekoutu TV na YouTube. Au monde a photo là, vous s'abonner et puis direct on les a partir il y a 8h. Il y a vendredi. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu tout comme mon sujet autour de la mokola l'homme de Dieu tout le la sujet au Italie mariage l'homme de Dieu. Le loba tu baromi ko balana ezoye bana tout monde a pas plaisir à quelqu'un azura mambo moi position mon la vie à Bali expliquer biso mariage ils en nini to d'abord mariage c'est une façon ya mariage ezali institution où ils a établi par Nzambe moko mariage est banda na jardin d'Éden vous comprendre la Bible dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme les deux ba okoma nzoto moko donc mariage d'abord il faut ba les institutions ya Nzambe. Donc pour na kobala, il faut vraiment que senga Nzambe acha loboko na vie. Okuta la mobali ya malamu, okuta la pe na mwasi ya malamu. Vous comprenez? Mais les autres zomona mabale belé, eza ko échouer pour na nini parce que batu bazomona libala ezelo ko sakana. Libala ezali paradis terrestre. Vous comprenez? Joie au ezana katanda kwa libala soko raté yango kozongo nil part ailleurs parce que na lola tozana libala te. Donc il faut mariage Nzambe acha loboko po o tomber na muto malamu na vie. Vous comprenez? Donc mariage ezali union à deux personnes basangani ko ba Ok, le lot moni le prophète Joël Francis Aoutukobala a sali mariage naé, le prophète Joël Francis Aoutukobala a sali mariage naé. Mariage il y a prophète Joël Francis Kotala yango bo étant évangéliste, c'est l'unique comme le prophète Joël Francis Abali. Bethléem a beaucoup pour Bali. C'est bien. Mais yo tout ninga question na bien vraiment. Tout moni prophète Joël Francis Kotala. Prophète Joël Abali. Abali. Abali ou bien Abali Lisusu. A s'est remarié, voilà. Bon, prophète Francis, Joël Francis a s'est remarié Lisusu. Voilà. Koba les âmes abeteza volonté ensemble. Mais Abali Lisusu. C'est-à-dire que Abalaka déjà. Mais yo nanga photo mitou na siko. Ba kabona na mwasi ndenge nini. Parce qu'il est encore jeune, aza mista na biso. Tokoli ensemble na bambudi kuna na ba briki oh ya solo amona ya ozone atangi na école espoir biso tout na école ya ba coréen totanga nae je connais la famille très bien mais kobala ko se remarier c'est-à-dire mariage el boso choix ki ndengeni pour bible pesi ba condition pour na divorce vous comprenez mutu soki au divorcer papa, maman, zola nanga au divorcé, au rotika la bongo. Ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, Bible le dit bien. Dans Matthieu chapitre 19, verset 10, Bible le dit, mobali oyo akosambu sa mwasi na ye, sauf quand il y a adultère, vous comprenez? Pe atiki
accueilli kobala mwasi mususu à commettre adultère na miso ya nzambe. Donc Bible pesi mobali aval na mwasi oyo à commettre adultère soit tes volonté na yo ya ko pardonner ou bien ko sa nini ya ko continuer. Mais ce qui est na cas adultère te otiki mwasi na yo bo se divorça papa tika la bongo ko bala te il faut que zelati moso kufa po yozo ozwa mwasi mususu. Mais bino ba serviteur ya mbuyi ba serviteur soit disant ba serviteur. Ouais, soit disant ba serviteur mais bosa la ngote boté ya biso ngwe. Mais nani ça la ngote ngano na balité na ça awa célibataire ya mubimba. Mais au bazaneti l'autre monde Joël Francis Abali ça les mamba combien nzambe te. Yoka totanga 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Na tangi na komba Jésus-Christ. Mais à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas à moi mais selon le Seigneur que la femme ne se sépare point avec son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Donc Bible peut qu'ici na moi si akabona na mobali. Tout moi akabona mobali atika na bongo ou sota bongsa na mobali na. Mais na Matthieu chapitre 19 verset 10 Bible Yesu alobi mobali ya kosambusa mwasi na sauf cas impudicité akubali mwasi mususu à commettre adultère. Mais il faut que tout na siko séparation o ya mariage elboso et na voini akanga mwasi na cas impudicité akanga mwasi na cas nini o esali ke bakabwana il faut qu'il demeurer bon mais quoi se remarier na biso lo bana nzambe eza passe. Parole de Dieu c'est très difficile pour muta kota rome d'ici pour lilo bana nzambe oyo et pour na ko pratiquer yango il faut vraiment que ça la Saint-Esprit que ça moli mon nzambe. Donc cela montre que mon frère akoyi na kati mutambo akoyi na kati mutambo akoyi na kati mutambo mais tant la Bible c'est un prophète autant la Bible ezate ke ni ko ba ezate asali mutu aza super azate na se na moi po le seul o aza juste na mukili c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le reste batikali tozaka bato vous comprendre et loko na sali ngai na condamné na ngai eti ne menacepeli po abali akita kobala eza bien. Mais bino siko ba serviteur ya mboka biso pasteur kotala nani pasteur Mukuna a divorcé Bali kotala bazebele ba divorce babala mais siko makambo mariage eza passe mariage l'homme na zo bisayo makambo mariage eza passe eza passe vraiment na go l'action article mon nini dossier mon nango awa dossier mon bon na habité so na go kutana so na tambo nango bana nzabo limbisa mais na ko tambola na moni yango te naza na dossier moko ezali awa na tamboli nango yango te na ikoka koza na poche nanga oyo je m'excuse bandeko olimbisa po frère otuna makambo mariage a ebiteke ngai oyo nakanga mwasi nga na ngena bala ça fait 10 ans 11 ans passé na mobile muso amemie na kata ozomona likambo mariage ya kosanga nango te wala mwasi lungo bala mwasi nga na ngena bala na beto lisolo ngai na ngena bala na 2011 nakekuta na mwasi ponga lokwa na bingana na mwasi za munene tala ya mbiji ya munene penza do sikoyo eza gu o ngapona za na lez pasteur bazara taille bonnet ba ngana na mukira na za célibataire mukono peso invitation boya ko ouvrir boya ko filmer mariage mi sekela de bien avant bobo écoute lo munene alors diable ayebi yokala bisayo diable ayebi très bien ouais abi ye lokola lingaka ya munene basi ya minene ya bala nzambe bazali mais basi ya minene pe ya diable bazali mais songa na tombaka na mwasi ya munene ya diable vous imaginez na sombi biloko libala na soyi biloko tout oya libala oya ya mwasi pe na fixer date ya dot na lobi boy na ke boma soki na ye na compléter mbongo à l'époque à $500 pe ça $1000 simba na maboko pesi moi ça na pesi moi ça sim na ki boma le temps na ya na beta sur voyage à moi
na ye na ndako na pemi na benga ki ete ke na talisi ke na na ki nzoka nde na kendaka boma bona nzongaka moi ça vivre na père moko na époque wana ba père wana ya 58 ans ma vieux batia ba choko wana na ba bougeles na bango so matami comme avait donc moi ça signé mutu moko boy obike tala kindo kezali na zongi boy pa na bien ke tala chérie na talisi ke na mbongo na compléter to organiser d'autres voilà yo baba sala nzambe mekeba biso to mona makambo na yebo na ko mpala bango azati na obima na parcelle na bango na kute na mwa muke mwana camarade na ye wana pe yambaka nga chéri tosolaka makambo tu nzoka ayambaka pe mbanda nanga bacamarade bambe bazali ayebika moninga baosala procédure ya libala arovivre mobali moko boye oli opekisa ye matiki yeka bongo so mwana camarade wana nde ayebisanga yo vanja bamemi ya filo kuna ebitikolo avivre na mwana ya 12 ans d'époque avivre na papa Frank na bi papa Frank andeni ote papa mo muko camarade ya papa na biso mais moi singa zonga na bala bi wazabu yako omona memi na sima moi ça ba iteke nga na zonga ya Kinshasa basi bongo bazaba olandanga na yebo na okuta mwasi bavandeli awa alaleli mobali na ingana kufa mukolo wana na sala renvoi ya moto bima na mnoko vous comprenez Nathalie mwasi oyo ngana ina bala mutu musozo dondo na ye okanisa neti mtalinga bala c'est par là que ngai copie libala ici là récupérer tous les bilans na ngai mais pas mbala na bala mais voilà non bala qui était aux aina la procédure na kepa na bango na sali présentation na sali prédote na kangi lupango makamutu famille tous les deux familles vandi mais eza baka ebele ozomona mibali lusozo avandi ne boy aboyi ne loko bala po azako azana nuko étudier mutu nini o akobala nani vous avez presque marié na combien déjà presque marié 75% et tika la qui fait 5% pour na légaliser makambutu mais moi c'est le kangi na papa Franck mais voilà des qui déjà mariage au danza baebi en de porte qui mais d'autres yemo moi c'est na bimindo qui peut biloko d'autres na yeki na mais lokola zandoki et bon yo prof yo évangéliste mais tout nana merci beaucoup à l'époque Nazaki est serviteur de Dieu charnel un peu dedans un peu dehors cela veut dire celui un charnel c'est quelqu'un qui dirige sa vie tantôt par l'esprit de Dieu tantôt par sa propre volonté c'est par là bana nzambe belé bazana étape yo ya ki charnel pour un moment donné on ça ba sentiment un moment donné so molimo nzambe ye ozongi normal et yango sala kanga na époque on fait na maîtrise nzambe lokwanga linga basa minene lukela nga munene azana saint esprit to balanga mais lokwa na tiaki do bonjoto liboso na ko na mosandoki ya tala lelo oza na zo perturbation ya mariage na komotala lelo nini nzambe o akotindela nga mwasi mena ebiki ani na nga suka ya kiseliba yango mais kotala ba prophète ebele ba pasteur ba serviteur ba bana ba mbongo mais eza maka mususu clair tezana bana kuone we maka mususu mamni niti oyibi omoni ngani na abo parce que ce sont des dadis kotala apôtre Moumani, apôtre Mukuna, apôtre Nani, pasteur Dao Samuel, ce sont des pères. Voilà, au Monica n'a expliqué, ma cambo mariage est très compliqué. Bah on va venir à Bissou. Hein? Bah modèle ya Congo mais ma cambo mariage est compliqué ma casse. La plupart ya ba l'ensemble, baba la bandoki. Au moins père frère. Azana nzambe mabali mosando mais délivrer comme là changer bible lo bien mo bien payé okoyo ko zane bo me fonza na nzambe penza o fonza nzambe na nga sérieux mais c'est bobino ba serviteur de bo sima nzambe na parce que tu mets les solo non on lobi que ça qui un pied dedans un pied ça se comprend mais net oza combien évangéliste bo ata na minute moi sando ki ayo soko linge o chancer o tika ki ndogo na minute moi sando ki na olingate akolianga kaka suka tato koli atabolinga biso je t'aime mais akoyoka ordre butu mais oui biso toi la famille loi ya famille ya papa na biso lokola kindokeza makase pa bambuza donc ba eza na loi moko eza na mibali nyonso fo babala base bandoki papa na biso balaka mwasi mama na biso amona nzambe mais loi ne réclamer ake ko bala mwasi ndoki suka mwasi na ndoki ba coopérer na kindoki ya papa ba livre papa kufa avant parce que choix ezaki ya mabe vous comprenez maman na biso malgré pas kufa mais loi wane loko ezaki na ya famille papa il réclamait ki papa na mariage il longoli le mariage a bien
Ndayo pe na bandi première expérience na kuté na Mozambique. Na yo comprendre na moni na jusi kota ngana lo na fara ngana okota makambo to esimba. Ndeni yanga mo elongati. Donc eza bongo. Ya ndo yo continue obundela. Ani asuka yango ifuna bala. Il faut bala. Oui. Ah. Mais ngana ebiso ya solo, pétant aux invitations, c'est cas déjà pour okuta la mombo, oto benga na Chiluba. Kadiambo. Voilà, chers amis fidèles. Yo esa makambo mariage. Eza très compliqué. Mais tu comment peut s'appeler Moïse Mbi raison parce que na ebi makambo kuta na ngote na vie. Mais ngana lobi il est né à balaraté bo il faut d'avoir PC raison parce que bo finga kaya balaraté. On a boé. Ye nanga na cadre aspect ya ba moyen. Aleki nga na mbongo mais vi nanga o na okoma lobby peut-être nga pe na ko le kaye na o nzamba ko sela nga. Mais actuellement aza plus avancé na moyen financier. Mais faut bala. Mais il faut abala pour à se maîtriser. Ah, c'est balia. Au moins mutuo langa boy. Na compte langa ko kisi pas même 10 000 $. Église ya ba besoin belé photo somba lupango makambo belé. So na compte ça sur ma programme mariage. Na mo neti nzamba tikina. Oh nzamba nzamba ordre nde na signaki pa kuna binzambe na solaka no na sa no musala no evanda bona zo mwasi. Nzamba kwa kuyenga pe amoni no na compte intérêt musala na sincèrement. Et puis ton oyebi c'est bon. Yo moko moni na tongeli yo. Pesa na siko mwasi. Moi ça rien nenga bien. À l'époque on les ayino loyenge sikote. Mais na lo ba vérité pour l'onsunga peuple nzambe. Siko par rapport à batu nyonso oyo ba se remarier mais basi na bango baza en vie. So na bango kozani. Ba vanda bongo. Usat ba bongisa. Bazonga. Na la bivie na biso mona terre na mbuti. Na habite avant de recouter sono na habite sur au comprendre question na lobi bien. Batu o ba pasteur o nyonso ba se remarier mais basi na bango baza en vie so na bango kozani so na bango faut bazonga yeda bali azonga sino mosna kan faut ka bali abuki ne yo banzana Bible interdit divorce makasi mais ba je français abuki lo banzana na ebiso vérité na répondre que babuki lo banzambe. Vous comprenez? C'est comme si nous pouvons passer autant à la Bible bien té. Parce que au bout tant au dehors au sale le quoi c'est au bali au cérémonie marié que non ils ont bien la Bible mon salian. Ça veut dire qu'il y a autant à Bible ma combien d'années bien. Bangon de batanga bien voilà est-ce que va passer sur bazar vrai? Il y a bien bazali à ma Bible bali. Tant que le bango il faut quand même vérité ezala. Parce que tout ça vous sala ensemble il faut vérité ça. Vous au monde. Donc ce bango va saler ya te X au salango o kuno salango ye kuno salango te. One eza yena nzambe na ye c'est fini ya makambo na biso te tali yena nzambe na ye parce que cela vient dans ya ngine vient à divorce aki on la mbodi ba divorce to bana Mikel 1993 ba yo zonga na 2018 oh ba divorcer na 1993 ba yo zonga na 2018 maintenant na biso solo mobile ndé biso tout toye ici mais ba zongani oh yo sakala nzambe 1993 ba divorce biso to bana Mikel bona Mikel Sali divorce. Na bonne tanga combo pour la bonne exposé mais ça fait bien pour longtemps à pega ba combo. Mais oui. Ba sali divorce en 93 en 2018 ba zongali. Combien des années l'équipe? Vous au monde. C'est tout à fait normal. Nzamba za contre divorce. Pour Bible lobby on nzamba sangisi mutako kabola azati. Na osenga na nzamba pesa na mwasi ya pire. Il y a encore de la kibiso ki mbo. Azamunene maza mwana nzambe. C'est fini. Il a moko se retrouver dans le jardin d'Éden. Mais oui. Au point de la pambola la batu. Ah, l'homme de Dieu, vous avez marié, vous avez pas marié, vous avez bon, sango la catholique a pambola libala ndé. Ni azaka marié. Ba sango ba pambola problème té comme biso problème na sensini. Bonyo limité dans l'expérience té ka soza l'expérience. Expérience à Bible, na expérience au balanzambi. Yango l'équipe expérience union so moki. Il y a le banzambi. La Bible et l'équipe espérance tout ya moki. Vous comprenez? Donc sango a pambola ne mariage a tchema boko pour mais nga na bali ici l'église. Mission église là va passer 7 ans yango na mission na sali au moins 12 mariages salim. Mais l'homme de la Bible nous dit l'homme donne ce qu'on a. Mais yo za célibataire ozo pa mola ba marié ozo mona te que non naza sacrificateur la habito roba ki la ba mo limo divorce ba ki li mo limo divorce te naza en ordre na nzambe parce que j'ai l'onction on a au bout déclarer libal ndeni bazui libala na prière là
bien pasteur ou hasard marié ou hasard. Concernant mariage, la Bible, on donne ce qu'on a. Il y a bien moti. Un méga le solo. On donne ce qu'on a. Ah, dans le mariage. Voilà. Mariage. Ah. Mutala mutunga la bonne nzambe la bengani esprit mobile la butu. Na via ser na ngao. Akutela mobile. Mobile nga bala yo bisanga ke na pa mo bala lati. Passer wana ya monnaie pas tonga la benga mili monnaie ya sagiwa. Ya vane wa ole ba fufunga la gêner na nyokwami na komi mukelo la ndakala après mutu azui eloko wana ko luka na benga mutu so pambolango. Ah oui banga bango. Il faut pas demeurer dans le pamboli nanga expérience la Bible la prière et l'équipe expérience Seigneur sur qui. OK, voilà, merci vraiment l'homme de Dieu mot de la fait aux anini aux juste na 3 minutes message de relation la fait l'idée message kebo 3 minutes kebo il a peu casse na peu avec problème est ça bon nzambe atali senga nzambe atali senga bon na prier bato nyonso bazana ba problème bato bazwa ba coup na vie bato bazwa ba choc na vie bato ba dépouiller bango na vie. 3 choses. Coup, choc, dépouillement. Parce que ce tangi dans Luc chapitre 10 verset 30 Bible lobi ezaki na mutu mo bimaki na ville ya Jéricho okita na Jérusalem okita na Jéricho. Bato loba mingo no mutu wana abimi na ville ya kimia ke na Jéricho yango akutana na choc na problème na nzela te. C'est un homme d'affaires, c'est un commerçant tali que na Jérusalem l'époque wana mouvement ya la quitté avec otala na optique ya vie na il faut ça la déplacement à attendre de l'autre côté même nzambe tant ngaki asa la bombe de grandes choses ça na Abraham il faut bima na Mésopotamie mais mutu wana soit qui courage à bima na Jérusalem akita na Jéricho comme na nzela kuta ba brigand Bible lobi ba betaye ba kofi ba dépouiller et ba tika demi mort ozo comprendre par terre na par terre la qui bi lobi Samaritain ni sacrificateur moko aleka na moni mutu na mabela pas à côté les vi moko aye amoni mutu par terre aleka na côté mais un samaritain aleka ni tonga moni mutu wana ayoka ki mawo achake huile na bapota pe achake vin na bapota azwaki achake na punda na ye amemaki ye ti na mboka ayebisi na ba docteur poza soin na ye tant na ozonga na futa c'est ça nazo bisa bato baza choqué botikala par terre na vie otali mutu ako sunga sunga oti. Dieu prépare quelqu'un pour toi. Il est comme un samaritain. En réalité, le bon samaritain, c'est Jésus-Christ lui-même. Akoya, kobimisa ici comme par terre. Même ce comme par terre dans tous les domaines de la vie. Makamute poya, otikala par terre, ba dépouya yo. Okutana ba choc, ba blessé yo. C'est parce que l'anda qui chemin motema na yo. Tikala ebisa yo bien aimé. Na ta oyo, nzamba zo bisanga. Au diriger vino na ba chemin na yo moko te mais Saint-Esprit nda ko zo contrôle ko diriger yo pour amémorer ce qu'a dit pambolezali. La Bible dit j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver dans les endroits où j'ai préparé pour vous. Ndeko la nanga otambusa vino yo moko saba directive nzambe yango kutani na ba choc, kutani na ba coup, okoma par terre parce que otambusa vino yo moko. Proverbe 16, verset 25. La Bible dit, quelle voix paraît droit à un homme, son ici c'est la voix de l'amour. Peut-être Esaïe 55, verset 7. La Bible dit, Banzela la Bible est Banzela Nzambeti. Donc Nzambe alingi muto tamusama la Banzela. Pour okoma na endroit na esika nzamba préparé aux olipamboli faut aux en écoute à Saint-Esprit. Saint-Esprit puisse ba directive. Même mérite, merci beaucoup. Même rite. Naomi pesa ke directive kende ti ko sala bilanga na nini na champ Boaz peut-être ozwaka directive ya mutu moko mabe ozwa ba choc na vie mais nzamba telemisi un serviteur o ya lobina bon de la bateau nyoso bazui ba coup ba choc ba dépouiller vie na yo otika la vie Jésus-Christ en salo faveur. La Bible dit celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Malgré na choc à vioza na yango, faveur nzambe ezali ko na yo.
je vais prier pour toi. Okobika la maladie wana. Nzamba ko sa makambo ebele, nzamba ko fungola, nzamba ko restaurer, okozwa bana, okozwa o mutema ne lukaki, pe nzamba ko kisa banguna na osoni. Muto abwaka otango zaki par terre, kotala ete nzamba préparer te kazala secours ya vie na yo. Bilobi Jésus-Christ est notre secours au temps de la détresse. Akoya ko secourir yo. Nazawana numéro ezali. Numéro est affiché. Bandeko ba benga la ko bondela pona kana bango et puis nzamba ko tcha loboko na plus 243 9 98 99 36 59. Compte YouTube Nangezali évangéliste et Kouchou TV. Bon s'abonner massivement pour soutenir chaîne bolanda ba prière na salaka chaque 22h et puis chaque 5h. Nzambe na ngazang c'est au pambola bi. Ndeko na yamba Jésus-Christ c'était répétez si malanga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungolo motema nanga. Na yambio lokwa mokonzi pe mobikisi. Limbisa masumu nanga. Koma kombo langa na livre de vie. Libela na libela na kombo Jésus-Christ. Amen. Kolo apambolo ndeko yambi Jésus-Christ. Et Fada, thank you Fada. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Merci aussi à Jiro Ozaki na Sima Caméra. Alain Kiakala Lobo Kwanzambe Ozaki na Régie. Et toujours dans le bar Labino. Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwa ni pete